Gucci. Héritier congolo Gucci. Muyibi munene. Oh. Assassin. Assassin. Ameli ngambo na ngaiti. Oh. Ameli ngambo. Azakana poto tayaka ne kotanga awa na mboka o. Congolo Gucci. Mutu wana la azwi passeport wana tie siko na machine. Muta checking. Atali siko nga bien. Ultraviolet. Amoni ba kombo monsieur bien. Atali nga. Mais alobelo ote ba jeune fille mingi basala yango. Ya ba congolaise. Ba congolais bazali. Soko lingo mona bango penza kena na ba J5. O mona bango ne la télé oloba o Sodome na Gomorrhe otondeni. Abi mama yo lokuta banga elo ni na election kenga na okosa. Mais nga moko pena mutema na asa tena machine kuna donc eza ya koyinda. Makangu na ye wana bandiko yepsa ngo ote bakangi ye. Ngabi oba okanga ye ndenge ni no bino bo poata ki ngabi biso to poata biso to bondi bitumba kuna talaka âge nangai vraiment il fallait déjà nazala kuna so na osala nini na sala ni me yo freiner nga lisusu vraiment okiminga na mbongo okotikala soko lukinga to pesa nga mbongo nanga ba photo na yo ezali na ba photo na ope moba moi sino a publier ya mutakala na yo nazana ngo moi sino a publier na ko pesa ngo pa papi gain soko lingi. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. La passe binombote partout, bande de biso à travers tout le Bella Vie officiel. Ngai de Colombie papi gen naza na Maroc précisément na Rabat. Ah on a salé parce que moi Maroc pesa ba quartier ah salé ah Sidi Moussa. Pas yo pour lire mbisi ya fresh pena donc mbisi na mai place pour lire à la mer, oui la mer. Angaye Sidi Moussa ba yate barata la va na na mbogo yo. Angaye bazabe ba comprendre té. Mais to développer ma kambango. Merci à la grande équipe à Tolo Bella Vie Washington, merci Nayo. N'a pas besoin de pourquoi. Eric Chimano, qui des authentiques, Pinochet Agostine, ma papa social, merci. Merci à mon vieux tonton Albert. Voilà, grand frère propre. Tu as une délégation. Sans oublier Mike Ntona, toujours et toujours. Nana de Gomo à moi aussi, à se présenter, Bétane ma solo au Maroc. Maman Boni. Bien, papa, Nangaï. Yo, la tête, on a TV, BN Ngonga. Ngawana papa. Ngai. Boni ça va? Ça va papa. Boni koto. Koto toza bien na ngolu ya Nzambe. Puis nous sommes ngolu ya Nzambe, ngolu ya Nzambe. Sangolu papa bomo ezate. Tobika kana se ya ngolu ya Nzambe. Esalinga sengo pona ozala no lelo plateau moko ngapi esalinga plaisir. Na mona tala ka émission na yo. Bete psono lisolo kasi. Yo ça fait combien de temps au Maroc? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ah OK. OK, siko yo o vivande ni awa. Oyaka pour kepe pour mikili kaka. Na yakika pona ke mikili bon. Na ko lobelo ko moko soki na yebaki ki ozala boy mais na yate Oh. Ya solo. Pour na yebeka na yebo pa. Donc après un mois, quelques jours, na ke. Encore babaki, Maroc ça pembe na poto. C'est ça. Sauf fallait vous en Espagne ngo kuna. Moi wapi. Moi était. Donc on a to na yaki, l'air na combien on a okuta makambo mususu si le na yoko ça 5 ans. Donc le début zaki moi passe pour na ngana zaka il faut na zonga babi o zonga mutabimisi mbongo na ye abengisi oye okomi na place oza le lolo bozonga. Asala kasinde ngo osala bon. Na yo kapé passe Nathalie petit frère abimisi mbongo ne botika na fanda na okende kaka. Na okende kaka ti le londenge to yo mona na yo. Siko est-ce que ça ba tu me soupe ba lela rapena na mboka mutakoti na chambre ya wande bandoli les mambo solo. C'est beleti. Mutaolela. Azolela penza, azolela. Donc akomi pe na suka. Donc alamuki pe na tongo boy botune nini? Obanda ko sambela toni ote. Miso bomoni miso vimbi bomoni donc journée ne baby ponaye. Kolela donc passe tellement vie et ça vraiment kitoko côté. Malgré tout au lien na biso mais musala penza malonge zate donc situation penza malonga te ko to bika penza na bino bino bozali banda la musu moi au code tindinde sungi sans quoi
ba chef to benga bino ba chef Bata poto ba chef. to benga bino ba chef la nzambe. te na terme to kuta awa bino nde bato boza na poto boza ba chef sikoyo mboka ngo bete biso na mboka nzande musala ezalaka to bon musala pende eza te bato bazwaka mwa chance ya kosala neti soko ozwi neti osala ménage donc olala nokuna te kende kaka sala zonga mais soko oloba olala obaloba zwi oke olalaka wana donc okonyokwama olala te encore bandebu butu bakafe butu kolia donc yo komika osukwa basani ozonga kaka bongo olala te soko okeka olala mwa moke babengi yo mon ami kuya omo donc kosala ménage yango basala ndeni osukola mpe ndako mobimba obimisi biloko tu libanda oniki na bamire batapi yo ozosukola bakoki kotika ngo na place basukola biloko batapi mais bakotika kuna te batika osukola donc bandeko na biso basalaka baonyokoma bana mibali mosala basalaka komema basima omatisa ngo lia mosusu sans eloko benda boye comme on est à papa donc machine po ematisa sima kuna lia mosusu eza te omema sima na mapeka ok nango ti na 3e la mosusu 4e donc bazonyokoma so tali bandeko na biso mibali mosusu ondima te donc c'est souffrance ezali mo baopesa mpe mbongo yango combien la mosusu 5 €. tiko est-ce que eza mpe na bandeko mosusu ya basi oyo baza kosali tobenga terme yango kosalaki ndumba mpona kolia mpona mwa kobomba nzoto kolata mo elamba kasi bajeune fille mosala bango yango wana ti bajeune fille mingi basala yango ya bacongolaise bazali soko olingi omona bango mpenza kende na ba J5 omona bango na elateli oloba o Sodome na Gomorrhe oto ndenge nini donc mpo amoni la mosusu moto abimisaki asundoli ye bon aza la mosusu azwaki zemi aboti aza na mwana sikoyo olesa mwana ndenge nini donc akomi ne kaka bongo alata bongo asalasala azwa ne moya kolia c'est ça donc baza ebele banda yo sikoyo okomi awa osi omeki mpe voyage yango oyelaki oui naza victime oza victime oui natuni est-ce que osi omeki voyage nasi nameki voyage nasi nauti omeka voyage kala mingi te na mois de mars awa soki nabosani te ezalaki na ndeko moko na kanal na ye atienga contact na ndeko mobali moko kombo na ye héritier Congolo Gucci moyibi munene assassin amelinga mbongo na ngai ti amelinga mbongo azaka na poto tayaka nde kotanga awa na mboka Gucci ayaki kotanga na ye awa kotanga azwi mosala na ye na nini oyo communication nini oyo babenga na centre d'appel tellement yebi makambo wana tu akoma kolia bato mbongo mais sikoyo okende opesa mbongo ndenge nini banende nokepesa ndeko moko atienga na ye na contact aza na poto ye moto asalelaki makambo nzoka nde ezalaki nango ye te moni ye azalaki neti moto aza liboso ya neti alandaka ti apeti na ngai yaka kotika ngai na kotika bato na nini lia mosusu ye lokola okumba lia mosusu nakoko olemba bande ekokende bongo ntango ya moni bongo abi te pourkui panga mpe ye nakoki kosala lokola ndeko wana nga moko mpe nakendaka ndela batindi bayebisi ngai ye balakisi ngai ye siko nga nakutani na ye sikoyo efala mema ngai mpa moto asalaka masolo ti abi ote ye moto akosala masolo ye moko moto asalaka masolo boyeboye alobi na nga tosalaka passeport nga nayebi passeport ezalaka su ya bongo te balongola foto batia ya motu abi te oyo nde kosimba combien 500 € bakakola o te ka 500 moto yango aza wapi aza na poto moto akosala wana passeport na tobanda ye na passeport nazwi 500 € topesi ye abandi kosala passeport yango mpe tomoni yango nzoka nde na passeport wana basukola basalaki yango mpe bien te ezalaki mpe ya mwana mwasi te mokolo na yango azalaki français mwana mobali soki lifalansa soki José soki nani yango wana soki nabosani kombo te nde aye kosala makambo wana sikoyo ngai na ye toyokani mpe monta oyo nakopesa ye akomi koya ozanda ndambo opesa boye moto wana asengi boye naza na chef moko na kati kuna ya aéroport asengi topesa nano avance boye mpo asala makambo lokola biso mpe toza awa tolembi mpe mboka oyo posa mpe ya poto eladi biso tosala nini
C'est-à-dire qu'on est tout dit na mai et là on se monte en fois quand on voit c'est sauvé. Donc on se oya na tchaka mutu. Ndenge ndekone simba ki peut-être ngape ko simba na tchaka mutu. Na pesi bambongo wana na pesi chance naza kokoma. Na ba monta oya senga ki tant na moni komo zo mbongo mingi na tika na wana na zo pesi suta iye ko senga mbongo. Na ebi sete mbongo ezepa na ngate na bombisa epa mutu. Ndambo etikala ki na maboko na neti 11000 na bombisa epa mutu. Nde akata kazo senga te nda abongisi albi bon jour boy to okende to ko kitati to kena to sombi billet wanga sa billet mateko ngana ebise na bite biloko ngana omona ngo mateko ndeni ba tout ça comprendre te mateko ça veut dire billet mayuya ya manœuvre quoi ba zorango kana ba internet ba mo ba ebi ndenge nini ya masolo ndenge ba sala mais ngana boya ki ngo to kepe ndati na agence to sombi billet wana siko billet mbona ye oyo pesa ke to na mbona na compte ka mbongo ne polo ba makamnyo sezaka na kati mbongo wana nde ya ngwana to ke to sombi billet to sombaki 1100 dirhams. Okay. Donc, c'est 110 euros. Il y a France. Okay. Il y a France. Na bossa mi commandé à beaucoup Orly, hein, on dirait Orly. L'aéroport à Orly. Nde sikoyo, tout ça là qui bongo. Tambokei. Toke sikoyo, toke ndeko bimana nini na Tanger. To komi na Tanger, na aéroport à Tanger, to komi pe kuna. Ala, to sala boy. Bisa to ebika mikanda na zaina mona na ngamoko mobali neve na ngabima neve na nga to zaki na eto komi pe kuna to fa voyager na ye to voyager ne to sali pe checking là to komi na checking mutu wana la azui passeport wana tie siko na machine muta checking atali siko nga bien ultraviolet amoni ba kombo monsieur bien atali nga mais alobi lote mais taleli na ye ngasi kuna ngana kitsa miso te pona bike kuna pe so lalisi miso et ça bien te na fungoli pe na tale pensa po to talani na ye atiki biso pe to ke to sisi checking to ke pe to koti na kati kuna siko to komi place ya mama na masolo ba kaka sorti ngu wabeta ngugu to komi wana nde mama na makambo wana to so wane na téléphone abi boko na position bo pesa nga position to pesa position to komi sko wana le ka to pesi ka pa passeport mutana da talika ko baza ba soda ba mbila atalika atala bilongo la masque na longoli masque atuna ngata ite ata ote akangika ba passeport na yanga na neve na ngawa na akangya ngwale to kendi va voir le commissaire to keto komi na bureau ba mo tuna ngati commissaire azuka passeport wana atiango na machine sikwa comme kotalanga mama passeport oziwa mawa ngape muno makasika na bia balalisaka bende te fokaka passeport na ngai passeport na yo ngabi ngai papa abi mama yo lokuta banga elo ni na election kinga na okosa mais ngamo ko pena mtemela asa tina machine kuna donc eza ya ko yinda abandi ko flatenga abi mama alobaka ka vérité na tikayo tala avion wana kuna kala mingi te baninga bazo décoller OK na ngadi na ndi makaka te na boya ngoti na suka abi nango walokuta makasi wana deja saboto la nga chombo nanga nde yango ba yo pesa nga mwasi moko boye soda moko akosinga kutu mutu ngo comme ça ngabi bon apesi a remettre mikande pas soda ti ayebisi ngabi bon voyage ngabi nzambe merci nzambe na kei de bando na koti na mona to dévier côté de côté bato bakoti déjà na bisi bisi télé na bato bakoti siko ba dévier na biso bonga to ke so to mona ba kana biso kuna bato so ba bimi mama yo bo sombe ki passeport ngo combien ngape na ebité montant na koroloba na pesika 1000 euros 1000 dirhams babi mama lokuta bango pe ba ndeli ko lobisa mama lokuta masolo ba ko sala ngona 1000 dirhams de va comprendre que masolo mo bina la basse classe quoi ngana bika 1000 dirhams passeport ozo yango wapi ba makando na sala to bandika ko loba lokuta ndenga na po to ko fungola te to teka ndeko na biso héritier kongolo ngana bombiye na ebika le na rozonga soki lokola sumbila ngo bolela na rozonga azongisela nga makambo mbongo na pesa ke ya suka ona etikala ki akoyi kozongisela nga nzoka ndenga na sala ki il fallait na lobaka vérité bakanga wala msupa zaine musikati tu les après bakangi aller basaki ni bakangi ngai ko ujda te
baboka ngata na kependa kasho okete boloko tukoma nakende boloko po babanda ko luka ko yeba mukanda wana po eza ya français eza ya mwana mwasi te ya mwana mobali ozomona lelo na basalaki sexe ya mwana mobali bino bopesi sexe na ngana mwana mwasi botie ngai siko ko koma na ngai combien comme problème siko il faut ba luka ba tuna ba yeba soki mundelango akufa to problème ni ne komela qui est donc nzambe ya lola auto sambela kanda sala kanga ngolu c'est combien de jours en prison to sali presque 2 jours 3e jour et kende ko kala biso na nini na tribunal na parquet na parquet na ba soki nzambe kaka auto sambela te mais la msunga no to ko mona na te maintenant Gucci siko alobi ni tan yozongi bo po attaquer nga biso to po attaquer biso to bundi bitumba kuna toningi to bundi bitumba kuna ye ko tazala itele atiki to kana aéroport ba asa zonga kinaye le msupa zo kinaye train le msupa zo kina mutuka asa zonga kinaye biso to sohane kana telefone sikoyo to teka yendenge nini aya ko pesa ngambungu o te bakangi mobali nanga liko na bino asala ko akokai ko sala to zela mbala ngoti lelo atikala wa mone na misu nanga te abenga kate na yoka bima lokwa na salela ki ba émission ponga na chaîne nanga BN Ngonga TV na salela ki ba masolo na pesa ki suba ndeko nanga suba collègue na suba salela ki ba émission nde sikoyo nga abenga ngaite alukaka batu mususu ya mela mbongo asolola na bango voilà ba comportement oyo faut otika yango ba comportement moko na bato babonga na est kuna ba violer basi na est na bino bona mnoka pareil wande moko koma bina mboka pasi boyi mboka ya pasi boyi oyo bina ki mboko za na ebita obinga na vanda na mboka wona sika olia mele via mutu te notre ça compléter que non na lia mboka muta voyage na zo kopa ba visa na pesa bato musu bato ba kena pesa merci ba pena mikilio un peu bon était héritier congolo Gucci s'il vous plaît combien anonga ko te parce que problème nga si ça makambo souci makambo te obi biso ngaso mta meli mbongo oliki to le bela vie solution zo makambo dans l'immédiat total bien que na ko sama mono dans l'immédiat soko parce que na ko sambuso na niveau moko ça dit na ko yebani sa ko yebana to si ça na biso le basuki zani et puis bambote pa bato bana biso héritier ya kozongisela ngai mbongo na ngai ya kozongisela ngai mbongo na yebisa ko ke mbongo wana eza ya passe eza ya mutuki talaka âge na ngai vraiment il fallait déjà nazala kuna so na osala nini nasala nini yo freiner nga lisusu okiminga na mbongo okotikala kozala na kimia te soko lukinga to pesa nga mbongo na nga ba photo na yo ezali na ba photo na yo pe moba mwasi no a publier ya mutakala na yo naza nango mwasi no a publier na ko pesa yango pa papi gen soko lingi soko yena malembe te papi gen na ko publier yango na yebiso déjà siko ndeko poto lobanini ndeko poto abwakisa ngai te alobi ezavi Alain Sendeli en tout cas na pesi mbote belé na motema oza parce que belé ayika bopa yepe akotika moi des personnes mbote aussi ça na pesi kaka yo Alain Sendeli mbote bisiko zali na Londres ako chef baratakate yo kalobi chef te wana leki na mokili boy na tikalika na ye aza chef ko sa ye pena moete sa ye soka zaki batu mususu nde basundola bandeko na bombe abwaki te alobi mwana mama na nga mwana papa na nga natika chef na pesi ombote bisiko kutani yayo yango yo lelo pe anniversaire ya lelo me atika bisogi Mohamed atika biso eza makambo nzambe tozana eloko oloba te pasteur Jean-Marie Lufungu pasteur Jean-Marie Lufungu na bosani te yayo yango yo soki yo te na kolendi sozo lendi sanga enga ezala pasi pona ngai mama Chantal mama Anne-Marie Kessa yayo yango wana papa mama Jeannette Chishiku mama to sala kana be mission bomona kana isa bino bomesana kana ye bozala azala to zala kana ye nzambe a pambola ye na libota na ye mobimba nzambe a salela bango bolamu na bosani pete yo moko papi gene ezana ngalo kola ndoto na ndimaki te un jour to ko fana no boy to fande salinga sengo na kamoninga na yote to le la vie.
L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga.